Merveille Yamado na mama na ye baza kobinda. Mutu na mama na ye. Awa Olga Kabelo azolakisa mama na ye. Mama Rosa, mwasi kitoko. Pourquoi pas Merveille Yamado aya pe kolakisa ya ye mama mwasi kitoko. Mama ya nani sikoyo aza mwasi kitoko te. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, en tout cas, oyo azala mama na ye. En tout cas, ezali eloka malamo ya liboso. Pe soki bozalaka bien na mama na yo. Ndenge tomonaka Karine Mokonzi na mama na ye. Ezali lisusu fantastique. Ezali eloko likambo moko ya motuya. Lelo yo pe ndenge tozomona Olga Kabelo na mama na ye na niveau internet. Bien sûr, bandakala bazalaka ensemble. Eza eloko moko ya kitoko. Alors, mwasi kitoko wana ya liboso na yo kiango na kati internet oyo aza kotanga mama na ye pe akoloba mwasi kitoko ezali Olga Kabelo. Alors Merveille Yamado, pourquoi pas yepe abina na mama na ye sans koloba mwasi kitoko kasi biso moko tozomona azali mwasi kitoko. Na kati ya ba mama nyonso azalaka mwasi kitoko. Mais eza pe na ba mama tokolongola te baza basi mabe baza kitoko te. Neti mama ya nani? Ezali mama ya ndeko na biso oyo tozomona pe na internet. Ndeko na biso oyo pe aza kopesa biso elengi na kati internet. Ye mama na ye azali mwasi kitoko te. Ndeko na biso na kombo ya bandeko awa nazotanga kombo eza te ke o provocation eza te ke o nasali mabe ba fanatique boloba sikoyo en tout cas papa robo olekisi na lekisi te po bino moko soki botali bokomona mama ya ndeko na biso azali mwasi kitoko te. Soki pe na lobi na tia foto ne sikoyo bokomona azali mwasi kitoko te. Mama ya ndeko na biso Jonathan Manik de John aza mwasi kitoko te na ezaleli aza mwasi kitoko te na makambo yo aza kosala po na bana na ye. Po kitoko ya mama ezali na elongi te, ezali pe na kolera nzoto te, mezali na bezaleli na comportement ya mama. Mama kokozala na bote nini, aza kotangisa mafuta, mibali balulaka eti na age azali. Akomi na 50 ozomone lokola mwana 30 wana nyonso pamba. Kitoko ya mama fwalakisa bana na ye, bamona bazala fier, baza penza na mama complet. Yango wana babengaka mwasi kitoko. Soki bomoni Olga Kabelo aza kobenga mama Rosa mwasi kitoko. Elakisi kitoko kaka na bote te. Kitoko tina kati ya motema. Kitoko na nyonso. Yango asengaka na Nzambe ndenge apesa ye mama Rosa. Yango tango Olga Kabelo aza koloba mwasi kitoko selonga papa robo ezali na nyonso. Azali fier kaka te po mama wana abema ye na libumu pe abota ye, mazali fier kozala na ye comme mama na nyonso na je complet. Yango wana Manik de John aza na bote wana te parce que ba Jonathan baza na ye fier kaka po baza na mama amema bango
9 mois na libomo pe mama na bango alekaka na internet. Mais na makambo ebele elakisaka Manick de John azali mama ya kitoko te. Yango bomonaka moko elongi na ye eza kochange. Akoki kokangisa bafoto 10 bokomona bilongi pe 10 pona koluka ya kitoko ekozala pasi. Mais nzoka Manick de John soki azalaki mama complet ndenge tomonaka ba mama Charlotte, ba mama ya Olga Kabelo na kanisa bolingeki bomona beauté na ye. Bino pe bozana bana na ndaku, bino pe bozana ba mama na kanisa, bozo comprendre likambo yo nga nazolobela likolo ya beauté. Sikoyo pourquoi na lobi merveille ya Mado mama na ye aza kitoko? Parce que na sina mona ba témoignage ça fait déjà vous les belé tangu merveille ya Mado abanda kobina na mona mama na ye andima koleka na internet aloba pona mwana na ye makamba loba en tout cas et touchanga na mutema mwana ne pas azalaki wana azalaki toujours muke abande sika kobina na Fabregas. Mais lelo yo na moni susu mama aza kobina na mwana na ye baza kokata danse. En tout cas na moni ke mama oyo na mwana ne bazalaka na complicité ya kosangana te. Surtout soko tali merveille ya Mado banda bima ti mokola lelo a contrôlaka toujours ko garder taille na ye na condition physique pe mama na ye aza toujours na mopanzi na ye pe aza mopanzi na ye. Yango wana na lobi merveille ya Mado mama oya ye azali mwasi kitoko. Donc tangu naza koloba mama ya mwana aza mwasi kitoko ezali na nyonso. Ezali ozali kosala fierté ya mwana na yo. Ezateki yo mama moko osalaka soni ya mwana na yo. Po mwana no bokoko seka ndenge nini neti Niki Menga na bana na ye. Alors Niki Menga bino bozomone kitoko mazali mwasi kitoko te, azali mama kitoko te, azali mama mabe, aza kitoko ata muke te, pamba te azali kosala bana na ye plaisir te, azali fierté ya bana na ye te. Azali nde ba mama bana na ye bazwake mama oya bota bango bako chanze na moto moko te pour azali mama na bango. Wana ezali logique des choses pe ezali bolingo ya bana na mama. Mais oyo basengi ke Niki Menga mwasi kitoko azali ata muke te. Mais Nana Ketchup oui azali mwasi kitoko, kitoko lilo nga papa robona sala susu nini. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.